Mai. S'il vous plaît. Kubwaka bote boete hein. Soki obwaki yango boye mobimba, eza kuzwa espace mingi tala ndenge etondi wana. Alors, ezali malamu hein. Ozwi yango mobimba boye, ofini yango d'abord avant obwaka, tango sisi komela mai. OK? Omoni ndenge comme muke hein. Comme ça, soki comme muke boye, okocha milangi wana ekote belé. Soki ofini yango te hein. Okomona bana ba ko utiliser molangi o lisusu, batie mai, batekili yo omeli. Basala kandenge nini? Akozwa bouteille boye, omoni afongoli yango, akangi yango, azwi tonga, atie na moto, azwi yango akole wana asude. Là ce yo somi mai, ofungoli kaka. Oh, mai ya bien. Omeli soki mai nini wana? Eza malambo na santé na yo te. Alors yango na tozo ko senga, na ko sikomela mai ou bien jus, pina mulangi na yo, kanga yango. Ça peut arriver place aux alliés pour poubelle les athées. Ozu yango, otiango na poche na yo. OK? Et puis tango zongi na ndako, OK, obaki na poubelle. Soki par exemple comme oza na saki makitoko boye, et comme on a te hein, ozu kaka yango wana, otiango na saki na yo nini? Soki moni poubelle na nzela mususu, obaki yango. So na nzela yo poubelle zate, kenya lango tina ndako, baka la kata poubelle na yo. Maintenant comme oza na poubelle pembeni na yo hein, obaki nango na kasi nini ya poubelle milangi oyo babaka na nzela wana, selon l'environnement. Ce qui est plastique, na kata mabele, ils ont décomposé après au moins 100 ans. Alors, tant que maintenant ils vendent na kata mabele, voilà tout ça là, ils ont empêché mabele et se coller. Yango, ils ont créé des fissures na kata mabele, ils ont créé même tremblement de terre na kata mokili. Yango wana, pour boire kango kunate, là pour boire kango na kata poubelle. Assainissons notre environnement. Notre santé en dépend.